Shalom, shalom et bien-aimé dans le Seigneur. On a partage na biso na méditation na biso ya pourquoi ya lelo poto kota na partage to ko bonde la Père éternel to élever to kumiso ko ete yo Nzambe. L'unique véritable Dieu ezali yo. Yo ndokela lola na mokili. Na mawa pe na bolingo na yo otindela kibiso liloba na yo. Liloba na yo lataki nzoto to bengi yango Yesu Masia, notre sauveur. Liloba na yo kangola kibiso sur la croix pe epesi biso ezongisi biso relation entre biso na yo papa to pamboli yo pona bolingo na yo to netoli yo to élever kombo na yo papa tika ete partage lelo yo lobela peuple na yo maloba ya moto opesa kufa maloba na Nzambe nde ekopesa bomoi Saint Esprit avivifiaka azala me bandeli pe suka ya partage na biso pe a continuer na biso pona teba ko vandisa mbuma wana kati na biso Yesu Masia yo liloba na Nzambe zala derrière liloba na Nzambe po okokisa maloba na yo na kombo na Yesu Masia to bebisi nyonso abokeseni na kombo na Yesu Masia ozali ko confesser Seigneur ya Seigneur Jésus-Christ ete ezala mosika ya partage na yo na kombo na Yesu Masia. Père, nous te bénissons encore une fois de plus yo ndozali Yahweh Nzambe na biso zwa lokumu na kombo na Yesu. Amen. Na kombo ya libota na bikite na kombo ya famille na bikite me na yeko bika na kombo na Yesu. Alléluia. Kombo na Yesu ebikisaka kombo na Yesu epesaka biso makasi. Shalom encore bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na poko na lopoto kota na partage toko bandela kaka wana bongo bisika to sukaki bongo na mukanda ya Genèse o ezalaki chapitre 25 tokomaki na verset 27. Genèse chapitre 25 verset 27 tokotanga bongo na kombo na Yesu Masia. Les garçons grandissaient et Ésaü devient une excellente chasseur qui aimait courir la campagne. Quant à Jacob, c'est un homme tranquille qui restait volontiers sous la tente. Isaac préférait Ésaü car il appréciait les gibiers, tandis que Rebecca préférait Jacob. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Awa tokomi na lisolo ya Ésaü, Jacob na Ésaü. Bama pasa oyo Rebecca abotelaki mwana ya Abraham Isaac. Tozo na lisu mwasi mamoke. Na Genèse ne bande tozali peka na bana moko mibale. Tozalaki na Caïn na Abel, bana ya Adam na Eve. Balobi Abel azalaki calme. Abandaki na ye kobatela bampate. Mais Caïn abandaki ko cultiver mabele, sol. Abandaki azalaki mutu ya bilanga. Et pourtant Nzambe ayebaki ko maudire mabele tangu Adam na Eve basumukaki alobi ngai na maudire mabele pona lisumu ebosalaki. Alléluia. Mais Caïn akendaki ko cultiver mabele. Na ko bonzela na bango bongo Nzambe tangu bake ko bonzela Nzambe libonza ya Abel bas Nzambe asepelaki nango aboyaki oyo ya Kaina. Caïn ayokaki motema mabe abomaki moninga na ye na mbeli. Génération eleki toyeko koma banowe baleki makambo ebele totangi po tozali tobandaki na Genèse banda ebandeli. Soki okoti na chaîne na ngai ya YouTube na kombo Izi Label Baraka nde okoyeba do Izi Label espace Baraka nde okozwa ba suite ya ba cassette nyonso. Tomonaki Caïn abomaki ndeko na ye Abel. Bino nyonso bokolanda na ba cassette wana tokoyeba siko atokomi su na lisolo ya bana mibale lisusu. Kaka na ba descendant wana delige leki makambu nyonso eleki tokomi kaka na descendant wana. Oyo etikalaki oyo Nzambe a protégeaki baboti lisusu Ésaü na Jacob. Totangaki liboso ke tangu Rebecca azalaki na zemi Nzambe alobaki alingaki mingi nde Jacob me aboyaki Ésaü ezali yaya alobi po ye asalaka grâce na moto ya lingi wana Nzambe moto alobaki. Alléluia. Tokomi awa pe tokomi na bana mibale na caractère ndenge mosusu. Tomoni Jacob Nzambe alingaki azwi kaka bizaleli ya oyo azalaki liboso lokola Abel
ye azalaki ne mutu akimia ye azalaki na epena mutu akoloba te mutu aboboto mais tomoni awa Esaú yaya na ye azalaki mobomi nyama Kayen pe abomaki nde mutu atangisaki makila balobi bakoko ya Kayen bango batu bakendeki kosala pe ba arme ba épée balobi Kayen pe nani Esaú awa pe nazo pesa kaka différence wana poto bakolanda malamu poto za kotanga Bible mobimba il faut to yeba ye pazalaki mobomi banyama. Alléluia, baza kokola na ndeko na ye azalaki mwana liboso kombo Esaú babi abotamaki ru na kobotama na bango nzamba sali bokeseni ya baras alobi na Rebeka ozana bana mibale na libumu moko akobotama ru bapoil ebele moko batangi ete donc moko azalaki yango ngana lobi soki tozongi na mokili ya lelo tozalaka mwasi na mobali mondele na moyindo ata batu musu balobi toza ba jaune tozali ba indien baza ba po mais tobengaka kaka mondele na moyindo bayindo bazalaka suki ebele te basuki na bango crepi bato ya mindele bazalaka suki na bango ebele na ba poil na bango bazalaka bato ya ba poil ebele bato pe tovandi na mboka bapaya tovandi bango na mindele toyebi bango ndenge bazali. Et puis na ba mindele bazaka na ba différence ya ba cheveux baza na batu ba mindele moko soki mutu penda ko ba vérité baza na ba roux baso bazaka na mibalo bazaka ba cheveux rouge babenga bango ba roux babenga ba noir ba cheveux noir bato soki pembe babenga bango ba blonde basa ka vraiment différence mais biso na Kinshasa biso na Afrique toza kaka baindo na basuki na biso crepi ata mutasala bima kwa mwa motane moko mona kaka suki na ye makasi suki na ye boindo différence ezalaka ezate ke nazali penda ko lobela ko kabola te. Alléluia. Nzambe atalaka ekolo te atalaka loposo te atalaka les vrais adorateurs o bazali ko adorer Nzambe en esprit et en vérité parce que Nzambe azali esprit nazali kaka kopesa bongo bokeseni po toza na mayekoli toza na partage toza na kotanga Bible pona koyeba Bible pe to sembola yango soki tozwi nature po Nzambe alobi nature eza ko enseigner bino te nature eza ko enseigner biso na nature to mona toza kaka batu mwindu na mindele ata ba noir américain ata na tangu oyo ya boumbu batekaki bato moindo bakendaki na ba mikila mindele tomona jamais ndenge Bible bi lopara ko changer ba tâche na été tomona mutu mwindu te akoma mondele jamais même ba noir américain même ba antillais bazaka bato mwindu même mindele baya na Afrique ata tomona kana ba Afrique na Congo tomona ka bango na ba Zimbabwe tomona ka bango na ba Mozambique tomona ka bango partout na ba Brazzaville mindele wana batikala kaka suki na bango ba poil na bango na bato mwindu. Alléluia. Bible bi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tolingi lisusu te kotanga ba Bible makamba ko bomba non Nzambe Yesu Masia ebisaki biso boye. Alléluia. Oyo nga na lobeli bino na kuku bolo bango na polele pe na poisa oyo na lobeli bino na kati ya ndaku bolo ba yango bo crier yango o est forte parce que eloko ko bomba na Bible ezate soki nature enseigner biso tozalaki kaka na deux peuples awa bazolo ba tozaka mwasi na mobali mundele na moto moindo awa penza ba bisaki Rebeka okozala na deux peuples na libumu na yo okozala na ba peuple mibale penza mbe a préciser ki alobi ba kozala différent soki tokoki ko bandela lisusu ezali bongo na Genèse 25, ce qui te bandit, Genèse 25, na verset 22, Nzamba alobi, or les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria, si il en est ainsi, à quoi bon d'être enceinte? Wana Rebeka zo basoki ezali bongo ndenge nazoyoka bana bazo beta ngai bakuna libumu pourquoi nga nazwa mokumba eza susu na sengo te ke mwasi azwa mokumba. Alléluia.
Elle alla consulter le Seigneur. Rebecca kenda ki kotuna nzambe ko bonde la po azwabiyano pasi eleki. Le Seigneur lui dit, nzamba lobina, il y a des nations dans ton ventre, des nations bikolo. Alors bikolo mi balé. Do bikolo tozolo bana race, bikolo tozolo bana na monoko, bikolo tozolo bana yoka siko bakisi susu. Alobina, il y a des nations dans ton ventre. Bikolo mi balé sana libubuna yo, des peuples. Ba peuple mi balé, distinct pour ça la distinction à ba couleur. Yo la ti jaune nga la ti noir. Tozali des peuples noirs et blancs. Balobi deux peuples différents, rien à voir. Ndekonanga. Tozali a poto inventé te balobi deux peuples, rien à voir. Bozali différents. Bible bombité. Naîtront de toi. Nzamba saraka o ya lingi. Abiba kobota manayo. Ozala moto mwindu. Okobota na omundele. Ozala ozalaki mundele. Okobota moto mwindu. Nzambe mutabi ba gene. Ba gene o babaka. Ozaka kati na biso ba Aden na biso. Nzambe mutayi asala biso. Yemo kwa yebi pourquoi. Alobaki na Rebecca okobota deux peuples. Donc abaki na ba yete ke okobota ba frère mi ba lete. Nzamba itizaki moya kindeko te. Alobi okobota deux peuples. Ba kozala différent. Alobi wana mususu akozala roux. Wana mususu akozala roux. Ko rouillé eloko so ba beza roux ou bien eloko rouillé eloko rouyaka, ça dépend eloko. Alléluia. To continuer sous lecture na biso wana tozongi na verset 29 kaka na chapitre 25. Un jour que Jacob préparait un potage, Ésaü revient de la chasse très fatigué et lui dit, je n'en peux plus, laisse-moi vite avaler de ce potage roux. C'est pourquoi on l'a surnommé Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob répondit, cède-moi d'abord tes droits de naissance, tes droits de fils aîné. Ésaü déclara, je vais mourir de faim. À quoi me serviront de droits de fils aîné? Jacob répondit, jure d'abord. Alors Ésaü jura qu'il lui cédait ses droits de fils aîné. Et Jacob lui donna du pain et du potage aux lentilles. Ésaü mangea et but, puis s'en alla. Il n'accorda aucune importance à ses droits de fils d'aîné. À ses droits d'aînesse. Balobi awa mokolo moko boye Jacob azolamba potage na ye. Tobi ndenge tosalaka potage. Azolamba potage na ye. Ésaü autaki na koboma banyama. Aye ayoki nzala. Alobi na Jacob pesa ngai potage ndambu na lia. Potage. Alobi na pesa yo potage. Abi pesa nga potage na yo ya roux ya motane na lia. Tambo toto baka ya motane. Tobenga bata pembe nani. Ah, fi wana ya motane boy. Garçon wana ya mwindu. Garçon wana ya mwa motane na lingala. Garçon wana ya mwa motane. Roux awa motane. Abi pesa ngai potage na ya motane. C'est pourquoi on l'a surnommé Édom. C'est pourquoi baza ko benga Édom. Édom eliko la kisa roux motane. Édom eliko la kisa motane. Jacob azongi seli pesanga liboso ki mwana liboso. Soki opesinga ke ngana komi mwana liboso yo komi leki. O kopesanga ki bokulaka. Yo komi leki na ngai ngana pesi yo olie. Ezawu abina okene na ki yaya wapi. Yo zwa na yo ki yaya. Yo pesanga ka biloko na lia. Alobi te ngaza mutu amayele. Avant na sala makamnyoso na yo faut signaler na papier o signer. Jacob a signé alobi etalinga ite. D'ailleurs kutu ki yaya ngana linga rangote. Alléluia. Jacob a pesa qui a important c'était a pesi e ki droit d'aînesse. Yepé azui. Yango bandeko na ngai toka baraki bokonzi na bisote. Eza na batu mingi bakabaki bokonzi na bango likola biloko akolia. Eza na ba chrétien mingi, eza na basali ya nzambe mingi bazaki basala nzambe ya solo, likolo ya mbongo mabonza, likolo ya libumu na bango, likolo ya badimi.
bateka ki bokonzi na bango, bateka ki leadership na bango, likolo ya molimo ya impudicité, likolo ya miso kolula, likolo ya biloko mokili oyo tozomona les zéros tombe. Alléluia. Foi ezali kokita. Yesu Masiya alobaki tangu nga na koya na kokuta lisusu kondima. Alléluia. Ndeko nanga ta ndenge ozali koteka kiboyenge bene na yo kaka pona balobino te ndenge ozali bolobaka likambo lokuta soki obukika lokuta mutu wana balongoli ye musala nga na kopesa yo 10,000 likolo ya 10,000 oteki kiboyenge bene mwa ndeko nanga mwasi likolo kaka ya $1,000 oteki kiboyenge bene oteki nzoto na yo lelo yo tala ba conséquences ndeko nanga toyebake lifelo ezali lelo yo oteka ki droit de naissance na yo oteka ki droit de naissance na yo parce que olingaka musala te olingaka ko dépendre na bandeko na yo baleki na yo oteka ki droit de naissance na yo olingaka kozala na mibali ya batu oteka ki droit de naissance na yo olingi kaka koyiba tala ndenge ozosala ridiculiser peuple de Dieu to teka ki boyenge benete ata pasi atako okoki ko signer to koma kosala doctrine ya Satan likolo kaka ozwa ba mona yo otambola na ba jeep oyo lelo ekotikala lelo ba jeep wana ekotikala ndeko nanga mebo kondi na lola eko umela seko shalom shalom tokutani lisusu toko continuer lisu méditation na biso nzambe apambola bino.